voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye, oh, yango yo, je ne sais pas. Et donc, comment on a pris ça en famille Libota. Et Nanga. Bon, et voilà. Et j'attends ça. Là, il y a un baron. Ça va beaucoup. Après tout. Ah, famille Boto, oh, famille Bota, tu vas t'indiquer beaucoup de partager. Famille Bota, au théâtre, na théâtre, comme la groupe, na famille, na moi. Hey, vous ça, si je m'en vais, comme vous, Zambie. Oh là 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 là. Officiellement,
la chaîne Belbi TV. Oui. Il y a mon pied oyo famille Bota Bonisaki pour l'évolution il y a chaîne Bisso. Bon, ça ce sont les lumières. C'est aussi pour faire voir qu'on n'est pas là tout simplement pour des critiques ou remarques. Mais si nous sommes là, c'est pour soutenir notre chaîne. Ah, ça va se matériellement. Là, c'est... Oh, comme tu as droit à l'écolo. Bon, on a 16 années. Hey! Voilà, oh, la famille Bota, Moutetini, Bilo, Oyo, famille Bota, part de la silence, il y a les gens demandent. cadeau. Oh, Sony. Eh, on va faire. Ce n'est pas la première fois. On va dire fond. Ici, on déjà la caméra. Je crois que 6D. Il y a déjà la lumière en sous. Donc, on a ici comme trois familles. Dans la famille biologique, artistique, dans la famille de donc, là, c'est vraiment famille pour moi. Parce que la batterie, financièrement, spirituellement, moralement, et évidemment, c'est pourquoi ça a un peu la confiance là-bas. Et la compréhension qui est balinganga pour moi pour de vrai. Et ce qui fait un barrement quand ça là, ça là, barrement. Maman boité, maman boy, maman boité, maman boy. Donc c'est vraiment une famille pour moi. Je vous aime beaucoup. Famille Libota, je manque le monde. Je manque le monde. Et puis voilà, je ne saurais pas citer tout le monde. Mais la ligne de nous sommes mingi dans quatre groupes il y a WhatsApp merci mamie. Le bureau des sages, les fondateurs Julie Chatu, Rama Maya, la secrétaire, Baby Pinoki, elle est là présente. Je dis aussi un grand merci à Cédric qui est là. Un grand merci. Il y a la confiance du chef Nancy Mafuta. Un grand merci à Maman Joséphine Yassambia. Maman Joséphine Yassambia. Merci beaucoup maman. Merci à l'intercesseuse Nanaï. Tania Soumaïli. Parce qu'il y a c'est à eux qui quand il y a donc on a bébé Nanaï. Comme tu as rejoindre le bilan pour ça. Sans rien que rejoindre pour nous soutenir, pour ne pas soutenir, nous sommes pour lier. Parce que nous avons donc, merci beaucoup pour soutenir la caméraman. Merci beaucoup. Donc, merci à toi. Merci d'être là pour moi. Si tu as raté, demain on y allait. Merci beaucoup à Cynthia Kapachi. Moi, ça m'a je sais qu'à ça, on a été merci de caméraman. Un grand merci à Leketchou. Leke. Garçon de problème. Merci beaucoup à Provo. Provo, merci d'être là. On a dit qu'on ira demain. Le message des autres que tu dois changer. Merci infiniment à Vincent. Voilà les cordons, les plus forts dans le silence. Merci à Barési. Merci à Barési d'être là. Merci beaucoup à toi. Merci à Grâce Témo, je sais que caméraman est Azali. Merci à Mania Maniango, caméraman est chinois. Merci d'être là. Je vous aime beaucoup. Merci. Non, c'est plein d'enfants. Caméra ou y'a nani?
À toutes les personnes de bonne foi, nous vous disons tous merci. Nous on a vu le combat de Maboko Malam et Elie Naïsika Malam. Donc je crois que vous ne
serez pas déçus. Donc on a fait que nous, on a fait que tout le monde qui vont le communiquer. Donc nous, on a vu le promis. Merci à tous. Merci à toi. Mon papa était musicien. Arriba!
Naboye. Namoni a beauté Jérémie. Ok. De M. Lisa. Gapé Belzi.
tokoremercie nzambe wana te tokotelefone nzambe te ke tala bango oyo baye po asala bango lobi balongola bino na pasi ebele ya kilokatere ya katikati ya kimbanseke na fin fond olingi te amen distraction te yesu tamolisa biso bana toyebi nzela te soko satana komeka biso nzambe oyo akosa ngai te nzambe oyo nga na ndima te nabebike nga na kokoyo age akanisi napesa yo mpona nini osemi nazali osemine de mer de bas age na ye na nyokwamaki nasuflaki na ndenge alors esali ke lelo nzambe ameminga plus de 60 ans mais soki nazotambola bato bayebaka te ke bandima te so nalobi ke vers les 67 ans nazokende bato bazondima voilà nzambe aza korajeunir moto oyo asalaka na mosala oyo bino boza bakorbo oyo bolesaka jeremi na kati ya zamba eli na kati ya zamba eza bakorbo wana korbo wana ti lelo azwa valeur ya korbo azalaka na valeur te baloba aliaka mikwa mais korbo oyo akota lisolo oyo pezi nzambe afungola vraiment banzela ebele onano mpe omona te na 2023 oyo ezala lisusu likambo mosusu bien epanaa nasubisamaka na koyina soki nakotalake mwana etike nakokisi bambula oyo
bana oyo baza na tata na mama bakoma ezali likambo sika nzambe ya oyo asikaki nga te yo ozali na mbongo te me nakotindelaka yo bakobomesala azalaki na mbongo te nazolelanga te naye namoni ke nzambe amisekuya bino ezali wana benediction na bino esengo ya kopesa eleki ya kozwa oyo apesi okeye kotala na acte des apôtres 20:35 esengo ya kopesa eleki donc yo oyo ozopesa avec esengo opelin ata bango baolia esila mais yo kuna epai ya nzambe eza libulu etimolaki nzambe azomona yesu amen tobondelaka bokomona kaka nani Salem na où est Salem? Oh bébé na bébé c'est pas combien 5 ans? Non, 6 ans, 6 ans. Mais ça m'a yélé à la première, hein? Ama yele et puis mbala na ye nyoza yaka akuna ye malade tout ça même qui est le sous awana ensemble ça Ozali Nzambe komona ye kumbama 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 Ozali Nzambe komona ye tendolama Ozali Nzambe komona ye tendolama Ozali Nzambe komona ye kumbama Ozali Nzambe komona ye kumbama Ozali Nzambe okotikala mpe Nzambe atravers liloba na yo olobaki ete moto oyo akende kosala yo olobaki ete esengo oyo ya bibilia nga nasepelaka bapasteur ya solo baoyo akende kotala papa lelo ezali lisanga ya petiti bato bayeli awa ya kotala basile oyo baye kodefisa yo baye kotia yo na travers na beli yo ete papa na bikambo sala Nzambe na bango batatola
baza koya awa papa na dola bamonaka différence na baorphelinat mosusu yesu ntango bazalaka kozonga papa na ngai bamonaka différence po ete nkolo na ngai ordre oyo yo moto opesaki awa ezalaka teke ezali bakoko na nga ezali bana mama leki ezali bana ya famille na ngai tata leki na ngai tata kulutu ezalaka bana oyo nga nayebi osite lolenge yo oyebi yango papa na likambo ete baboshe azwa esengo ete mama papa na ngai daniel azwa esengo moïse moke azwa esengo ya mokolo azwa esengo banso bazwa esengo salem azwa esengo mariten azwa esengo papa na lola oyebi bana oyo batikalaki na mama na papa te oyebi epimaki nini baza kasi awa bazwa esengo bakoma mpe na klase mayele yango wana papa na mekango ngai mbongo ezali te me lelo naza kolela yo bakobanda na 0 nalobi me nkolo okotushe ata korbo moko te eza nini eza lokuta me yesu masiya tikete bato nyonso ntango bakokoma kokona moko akokoma na ndako na ye amona eloko différence moko na kati ya libota na ye na kati ya misala na ye na kati ya vi na ye na kati ya bondeko na ye na bandeko papa na ngai ozali nzambe lokoko moto choisir ete libango na biso ya chaîne de prière ezaloma soki nakosi yesu masiya kosalela me soki ezali kaka bongo ndenge lokozali koyela biso bapesi na bana bango mpe bazwa nakolela mingi te po yo oyebi deja posa ona alinga nayebisa yo eza politiko epana Seigneur, je te remercie pour la grâce, pour la bonté. toyeba kiteke na ngonga oyo tokozala na esengo seigneur yo opesa esengo mpe okonsola mitema baye mitema ezokokala topesi yo merci otindeli biso mama belvi seigneur otindeli biso ekipe ya mama belvi na kopesa biso esengo na mwa ya lelo seigneur yo lobi la religion pure et sans tache eza kaka visitaka orphelin peve yawe mona bango na présence na yo pambola baye kopambola biso na ntango tozangaki nalobaki ntango nazangaki boyaki kopesa ngai te nazangaki ya kolata bolatisaki ngai te seigneur tala bandeko baye kosinga baorphelin na yo soki ete yo nde opambola bango mapamboli na yo elanda bango totelemeli nyonso ekoya na nzela na mama belvi seigneur soki ete opambola bango pambola esika mbongo ewuti multiplie bozwi na bango seigneur moto nyonso abimisi mbongo na ye mpona kosombela biso biloko ya kolia tika ete apambwama yesu pambola source ya provenance zala nzambe ya mama belvi mpe ekipe ya mama belvi seigneur pambola baye bakaniseli biso papa baye mpe bazalaki na mposa kopesa me makoki eza te tika ete opesa makoki baye mpe opesaki mitema ya kosunga seigneur pambola bango lisusu pesa bango motema ya bolingo yawe lipa
pamboli nelanda bango na nzela na bango natelemeli accident mpe accident natelemeli liwa seigneur moto nyonso akotiela bango maladi amona bango nde bazosepela akotiela bango baaccident amona bango nde bakatisi baprince seigneur akotiela bango liwa amona bango nde bazosepela seigneur tike tozala nzambe na bango ozali nzambe abikisaka papa moto nyonso akoluka kopoisonne moko akutana na yo po ete yo ozali nzambe seigneur olongolaka poison mpe accident mpe liwa zala nzambe na bango natiki bango na se ya loboko na nguya ngomba bango multiplie mikolo na bango na se na mokilo po ete bavivre longtemps biso bana bitike tozanga ya kolia te yawe pambola mpe mama marie oyo asangisa biso na kati esika oyo na kombo na yesu amen. Merci beaucoup. D'ailleurs, je retire à la pasteur. Uzaka bana ya nzambe bongo uzaka bana ya nzambe nzambe azalaka fier na bino oye azwaka soin na bino nzambe abetelaka bino tolo asanchargeaka na bino donc mutu takoyeba kokomplike bavi na bino mpo nzambe ayebi bino na kati ya projet ya nzambe bino bozalaka na kati donc bozalaka bana na nzambe soki omoni susi moko elingi yela yo likanisa mabe elingi yela oba te nga nzambe ayebi nga mpe alingaka ngai lokola nzambe alingaka mpe ayebi yo yango omoni aboyi olala nzala atindeli yo biloko na nzela ya mwana na ye mpo ayakopesa bino biloko donc biso mpe tosepeli nde tomoni bino bwana esengo boza encadre nzambe mpenza apambola bino sikoyo tolobi tosambela nzambe akontinue kosalela bino susu bolamu ye oyo ayebi bino koleka bato nyonso amen tobondeli yesu yo malamu yesu yo malamu mingi yo pesaki ngabo merci pour tokuti libota o na kimia tokuti bango pe na bonne santé Seigneur bazangaki ya kolia mais bazangaki kimia te lokolo ozalaka le pourvoyeur oyebaki nzambe ke bakoki kolala nzala te ti après midi bakoki kovanda nzala te e otouche motema Seigneur ya mwana na yo ya mosali na yo alobi na bureau nzambe atie na motema na nga lombango tokende kotika biloko parce que peuple na yo libota na yo bazalaki kobikanisa baolia nini nzambe oyo lesaka babana bitike obokolaka bango omemeli bango biloko ya kolia mokolo moko nzambe Ismaël na kati ya désert Abraham apesi ye kaka mai na lipa ya mokie akanisi soki asundoli ye bongo yo kokanga miso okoka te kosalisa ye Abraham atikalaki na lipamboli na ye me nzoka na lola lipamboli esilaki te lokola esilaki te nzambe na kati ya désert na ye opesa mai oboyaki Seigneur Ismaël akufa mpo oyo ozalaka nzambe Seigneur na kati ya oyo esika oboyi libota oyo nzambe bazala détruit bisika bauta bakanga bango bandoki bamona bango bacharge bamona bango baproblème mais nzambe yo orécupéra bango bisika nyonso bazalaki mpona koya kosengisa bango na katikati nango esika nzambe ozwa soin na bango Seigneur merci maboko na yo elembaka kosalisa bato te yango na opambola mpo maboko na yo ezobatela bana oyo
ezo sécuriser bango, ezo protéger bango, butu pe moi, dongo pe pokwa, yo za na contrôle ya bana oyo. Ah, tozondima nzambe, ke na kati na bango, bato minene bakobima. Seigneur bakosuka boye te, yo obongolaka masolo ya bato kobongola masolo na bango. Obongola maya bololo komisango maya komela. Soki na kati ya bavi na bango bololo ezalaka, lokola yo za nzambe na bango, bololo wana ezobongwa na maya komela. Oyo za nzambe ya solo. Mitema na biso ezosala pasi. Pour la commune, on est tabazali na mais yo yebi le pourquoi au sali ke baza na katika koisika moko na moko akobeta lisolo ke nzamba sundola ngai te malgré nazalaka orpheline mais nzamba sundola ngai te azwaka soin na ngai ntango nazalaka bébé nzamba azwaka soin na ngai. Et Seigneur merci pour yo yebi bango pe oza na plan merveilleux pour na tina na bango nini biso tokoyebisa yo oyo oyebi te likola bavi na bango oyebi lobi na bango koleka biso oyebi avenir na bango koleka biso yango lobi oza na projet ya paix pe ya bonheur pour na bango pour avenir na bango ezala rassuré epai na yo. Ha nzambe topesi yo merci. Mokonzi ya bakonzi nyonso ezali yo, mokonzi ya milimo nyonso ezali yo, na yebi nzambe oyo simbi na kati ya maboko na yo muta botolaka te o pe yo kangi muta ofongola pe te. Seigneur totiki bano na kati ya maboko na yo basimbama epai na yo baderoute te Seigneur lokola baza na kati ya maboko na yo awa bakuluna bakobima te awa bandumba bakobima te awa bandoki bakobima te bamesha bakobima wa te mais awa tokomona basali na nzambe tokomona bato bakoya kotia quelque chose na kati ya mboka oyo bato oyo bakobima awa nzambe baza bato oyo destina Seigneur mpona bolamu ya mboka oyo. Mokolo Joseph akota na kati ya Egypte Seigneur Pharaon ayeba te ke Joseph akotaki na Egypte mais yo osalaki Joseph amuna na Pharaon nzambe oyebi bango te mais yo oyebi bango c'est que lobi na bango ezaka malamu lobi na bango ezaka kaka malamu lobi na bango ezaka kaka malamu topamboli nzambe encadrer na bango pesa lisusu motema monene pesa lisusu mayele ebele pesa lisusu bwanya ebele pesa ye nzambe makoki ya kozwa lisusu libota o en charge Seigneur po nzambe yo sala ata na nzela ya bato ozalaki na makoki nyonso okoki kote ya yo moko mais obenga badisciple ozala na bango po bisika yo okende totinda bango nzambe okokai mpe kozwa bango en charge yo moko mais ozwi Seigneur mama oyo azala na bango po oyo oyebi. Seigneur, la paix, merci pour couper sous longévité. Il y a au moins 67 ans et belé. Donc, on a même 90 ans, Seigneur. On a même musique kanzabe. Amona bana oba bonga. Amona bana ya bana na bango. Bayele ba koko na sama kolona ye. Ko ezali pambole uti pa ina yo. Seigneur, to paix, merci. Merci vraiment pour la boulot pour la bana o ekosila te. Na yebi ko pambola lisusu biso prochainement tokoya lisusu tokoya lisusu na biloko koleka na yoki mamo alobi baza na besoin espace yozaka mokolo mabele okabela Abraham mabele nzambe Israel azwa mabele ezala ya bango te okoki kopesa bango mabele okoki kopesa bango ndako opesaka bairondele bisika ya kovanda se kokoki kopesa bango ndako nzambe topesa merci loko opesa ka bairondele bisika kolala se ko opesa bango bisika ya kovanda. Merci beaucoup élargir l'espace na bango okozwa soin ya baéthique na bango ya basanté na bango oza le rémunérateur ya bato balukaka lokwa bazoluka yo okorémunéré bango na kati ya bonzambe na yo na kombo na Yesu Masiya kimia oyo mokili epesaka te etonda lisusu na mitema na bango etonda na kati ya ndako oyo etonda na motema ya mama na kombo na Yesu tolingi pole na yo engengisa banzela na bango oyo oza nzambe oyo lobi okotia biso likolo na mesa me na se ya mesa te bangenga likolo ya mesa bangenga likolo ya mesa bangenga likolo ya mesa na kombo na Yesu Masiya nzambe ya fidélité
yo ozalaka na nsima ya maloba na yo tondimi ke maloba na yo eza oui et amen likolo na bango na nkombo na yesu masiya yo oyaki na biso na kimia zonga na biso mpe na kimia na nkombo na yesu nde toyebisi yo merci seigneur jésus christ bete mikolo maboko Allez, au revoir les enfants. Asa
première.
nom de la coordonnatrice générale de l'orphelinat Ça Marche, Maman Chantal Mombeta, au nom de tous les enfants ici présents, nous vous disons soyez le bienvenu. Merci. Maman Belleville n'est pas quelqu'une de loin chez nous. Elle est la maman de cette maison. Ce n'est pas la toute première fois de venir. Nous disons merci à Maman Belleville. Merci à toute la délégation qui sont derrière elle. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On a aussi ça bongo te tokosenga na bana baya kosambela pona biloko o memeli biso et la seigne na bino place ozali attitude ya prière afin que bana basambela toyebi ke bozambe nde ya kolemba nzambe azala na bino. Merci. Yaka. Pana ye kotika mama pana biso na sala loboko na yo nzambe epambola bango zongisa ebele kokisa baposani te Israël visite bango na oyo nyonso bazosala mpona biso. La religion pure sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affection. Nzambe bango baluka mbongo te kasi mbongo nde luka bango. Bamoli Abraham, Isaac, Jacob ezala partage na bango. Zala même au-delà ya bapensée na bango. La Bible dit cela à l'homme est impossible mais à Dieu tout est possible. Nzambe batela bango na nyonso oyo mobuna koki kobongisa mpona bango. La Bible dit même les ennemis viendra comme un feu mais l'esprit de l'Éternel de maintenant en plus. C'est une protection na yo nzambe protéger bango zonga na bango de tout le monde de tout le monde. Merci Seigneur Jésus. Merci kala na attitude ya prière oyo biso mpe toki libondela epai ya mama Guidi pasteur aleki kobondela mpe mpona biso mpona Ça Marche. Vraiment topesi nzambe merci mpona bolamu na ye likolo ya bana naomona bana oyo mike mingi
baza tellement na besoin d'affection, baza tellement na besoin ya kozala pembeni na chaleur moko po ekoki kopesa bango esengo. Mais tokoyebisa nzambe nini ye nde azalaka maître ya ntango mpe ya circonstance, ayebi le pourquoi azosala makambo na lolenge na ye. Yango tolingai tobondela mpona bana, nzambe apambola bango, nzambe asalisa bango. Oyebi soki bana bakoli na affection te, ememaka blessure intérieure, ememaka rébellion epai ya bana. Bongo soki nzambe mpe akausi bapota ya mitema te, eke bapota na ekoli lobesaka mabe epai ya bana. Bana mosusu bakóma na schizophrénie, ntango mosusu alobaka te, ntango mosusu rébellion eyela ye, akóma agressive, eza ntango mosusu mpona manque ka ya affection. Mais nzambe atie bango na katikati nango esika, nayebi ke azobomba bango na tolo na ye lokola Jean azalaki na tolo ya Yesu. Bongo tolingai tobondela mpona bana. Yo nzambo yo oleki na monene mojalisi na nguya nyonso be ojalisa kilola pe mokili osali nyonso na bolingo be nzambe merci oyo lobi tokumisa yo na circonstance nyonso. Nzambe tozokumisa yo mpo na circonstance ya bana oyo tokuti. Bano baza mikie mingi nzambe, me yo lobi ozaka papa na bango. E oyebi mpo na nini opermettre ba circonstance ya boye na bavi na bango. Po lobi na bango ezalaka na kati ya maboko na yo, me na maboko ya bato te. Biso mpe nzambe toye korekomande bango na katikati ya maboko na yo. Tobondeli yo mobateli malamu. Bibelo bisoki yo bateli te, mutu nyonso akobatela na pamba. Soki yo veye te, mutu nyonso akoveye na pamba. Seigneur, tobondeli yo oveye likolo ya bana o Seigneur. Ko bana na ba o bazana ba 0 année Seigneur Jésus. Oh, pesa bango croissance na yo. Pesa bango nzambe makasi na yo. Mokonzi akokamwa. Liwa et surprendre bango te na nzela na bango. Na kombo na Yesu Masia. Zala vraiment les bons bergers pour na tina na bango. Nzambe vandisa bango. Na matiti ya mobesu Seigneur Jésus. Et loko moko ti ya mabe. Et ya ko envahir ba vie na bango na kombo na Yesu. Bazana besoin ya affection Seigneur. Yo lingaka koleka ba parents na biso. Yo lingaka koleka bandeko na biso. Yo lingaka nzambe koleka même bakonzi ya mboka. Bana o bazana besoin ya affection na yo. Kolo tondisa bolingono na kati ya mitema na bango. Bakola te na kati ya rébellion. Bakola te na kati ya ba blessure. Bakola te nzambe na kati ya ba complexe Jésus. Mais Seigneur ngolu na yo. Ekolisa bango Seigneur. Toza na besoin ya grâce na yo. Ekolisa bango nzambe. Ngolu na yo ekolisa bana oyo. Yesu kaka ngolu na yo ekolisa bango. Pongolu ekokomisa bango Jésus. Bisika ba parents na mama ba komisa bango te. Nzambe ngolu ekomisa bango. Bisika yo bongisa. Pona lokumu na kombo na Yesu Masia. Ba force nyonso. Oyo ko s'élever contre bana o Jésus. Pona ko dévier bango na nzela. Kono na longoli yango na kombo na Yesu Masia. Na bondeli mopanga na yo. Etelema na katikati ya ndako yo. Pona ko kwesa bato nyonso bakoluka ko
kobundisa bango na mosika to na pembeni bakweya na kombo na Yesu Masiya makila na yo na baame na bango na baesprit na bango na corps na bango bazala bainstrument ya satana te me bazala bainstrument na yo na kombo na Yesu Masiya nzambe porte moko te kofungwama mpona koya kobebisa baame ya bana oyo yo pesa makila na yo nzambe mpona milimo nzambe oyebi valeur ya milimo Seigneur yango pesa bomoi na yo tika baame oyo nzambe ezala sauve pe protege epai na yo tolingi bazala na maître yo ozala maître mpona bango berger na bango ezala yo Seigneur butu mpe moi zala le pourvoyeur Seigneur biso tokokende me nzambe yo kotika lelongo na bango okosalela bango lisusu bolamu koleka nzambe oyo biso tozosenga epai na yo kimia na yo oyo mokili ekoki kopesa te ewumela na kati na yo esika bana oyo bazala en bonne santé bazala na kimia bakola na kati ya bonzambe na yo ndenge okolisaki Yesu merci mpona motambwisi ya lingomba o Seigneur okobakisa mayele okobakisa bwanya okobakisa boyebi mpona kosalisa bana oyo bazala batu lobi na kati ya mboka o Seigneur bazala batu nzambe na kati ya société oyo bazala bato nzambe babeta mpe lisolo biso mpe tozalaki baorphelin me nzambe atindelaki biso moto moko akokei koencadre biso lelo toza mpe bato kimia nzambe kimia Yesu kimia mokonzi ya milimo kimia na yo etonda na katikati na esika na kombo na Yesu Masiya topambolaki na biso na kimia tosisi mosala na yo nzambe tozonga mpe na kimia nayebi ke yo ofutaka okotika biso pamba te ozopambola biso ensike mabota na biso na kati ya ngolu na yo na kombo na Yesu nde biso banso tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Vraiment topesi bino nyonso merci na présence na yo na esika oyo malgré vos multiples occupations olobaki okoaccompagner Maman Belle-Vie mpona ye kotala bana kati na esika oyo vraiment un grand merci tozi mwa tanga moko moke mwa 2 minutes bao bakozala na mposa kozwa foto na bana na tanda bozozwa biso mpe toza kopema mwa moke merci beaucoup à tout à l'heure. Place nyonso bozali na bao bazali na bao bazali awa te nous vous remercions. Bon week-end à vous. Merci. Merci d'avoir pasteur. Vous avez fait quand même une forme de pour la vie sans le savoir. Donc, aujourd'hui, on a remercié Batunion sur. On a lancé un message. Il y a Batunion sur la bonne volonté, il y a bonne foi. On va toucher. Comment on a pas la lumière sur la qui a besoin de soutenir Baro. Continuer à avoir quelque chose pour permettre à Baro de ma soukali, de ma maïs, de ma loso, pour balia, et de ma mapa. Quand on a bandé pour la biso, on a soupe pour la mapa mobo to boire car la biso. On a loso mobo to lait aussi si pour voir que les gens pas mobo, on a fait loso na mobo pour la balia, on a ça dans la tout temps pour la biso. Donc c'est juste de lancer SOS pour soutenir la biso. La union sont outside la motema. Ils ont élanga, ils ont joué, ils ont momo. En tout cas, pour soutenir Banana, la biso. La famille de Bota Mobima, merci. La famille de Bota, Nabi qui vous a tellement aimé. Bolinganga mingi na solo, vous soutenir mingi na solo. Pas na bino c'est vraiment la famille. Et on a fait à tout dans le bas, c'est vraiment la famille. Alors on a fait merci, Ebélé, Namami Massamba. Merci infiniment à toi. Je m'aime pour de vrai, je sais. Merci.
merci à Yasono Gisasa. Bato nyonso na oloba na baza famille libota